shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe. Lola, Ezo Futa, Simana, Antoya Robaki, Nzamba, Boto, Kwaye, Souswapi. Merci Nabino Nyosto Bozola, Nabiso de partout. Merci na Papa Nabiso, Fez Amissi, à la bouche autorisée de l'éternel. Na Philo Mokoya, Motema Bivens de Homo depuis Londres, na Oma Gisèle, Lukelo Motema, Papa Emmanuel, na Boston, Pe na frère et Papi Kongé, na Bonzambe. Lola, Ezo Futa, Simana, Antoya Robaki, Nzamba, Boto, Kwaye, Wapi, les man en triomphe. Jamais Yesuné Mosu qui si bien aimé. Tozali le Lonanan, les frères Max Menga bien aimé. Boza toujours connecté, Boyo Kaba vérité, et Kobima na pourquoi il y a Lelo et Longo, na frère Max Menga sur dossier. Il y a avec Mokunape, fi Oyo, comme on a une mamie bien aimée dans les Seigneurs. Shalom, Papa Max. Shalom, Ndekonanga Alvin Beya. Shalom, Nabala Nzambe Azola Nabiso. Napesio merci pour l'invitation. Merci pour la considération. Zalanangwe Pananga. Merci pour la confiance. Et le Samborange Zate Nzambe Asunga Biso. Toroba Biloba Lobate. Même en Toroloba Ezala Makambo yo. Eko Pambo là-bas Nzambe. Surtout qui moment Tozali. Actualité Zaka Moko. Nzamba Asunga Biso. Pour que les botaba Nzambe bazali édifier de quoi lembaki, de quoi zalaki abattu, de quoi zalaki déséquilibré, de quoi foi naïbane comme ébranlé à comprendre que nous devons voir les regards fixés vers notre Dieu. Yendaza dit de confiance, yendaza moninga malamu, yende to senge total là, yendaza modèle par excellence pour nabiso ba chrétien. Merci Papa Max. Papa Max, nalo ngana telo moro et par rapport commenter sur yango. Yoka, soki bozonze le Québec a kolongola kabila, na poko tieso akotaka na makambo ya politique te. Bien dit. S'il vous plaît. Bato ba kolongola kabila esayi de presse, esayi merce, esayi fekte. Amen. Ce n'est plus l'église. Politique en calme. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Bazuru bake bakunzi. Oyi bozo mune wana zambe mutu achaka bango. Ata useli vote. Soki zamba lingi mutu wana lekete. Ako lekete. Continuez papa. C'est pourquoi celui qui se pose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Reprenez encore le verset. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité. Les lois, l'église n'est comme Colombo, la Bakouzézel, sur ma partie politique. Quelle ignorance. Moutema mapenga ndege nini. Nyoswan kaka po efeka mati. Ok, l'homme de Dieu, réaction non par rapport à Yannick. Ok, merci Mingendo Calvi. N'est-ce que l'émission à l'élo retourne en mituna par rapport à situation ya Papa Nabiso avec Pascal Mukuna. Nalandi maluba oyo alubaki na lingi maintenant o memanga na monde comparaison papa maluba na alubaki na situation otozo kutana ngo lelo. Une très bonne question. Na ngina profiter awa pona ko yebisa na basali na Nzambe. Na sina lobamba la mine émission na yo que tango zali moto na Nzambe ozali berger ezali na litomba munene ya moto le kana télévision aux ba conseiller. C'est très important dans la conseiller. Côté eza malam ndenge batia rabiso mais tango zokende na télévision dans une émission élaborée lokola o meti oyo eza mamna ibakité tout d'un coup bou obimisi yango soko za la maturité te soko za na sagesse te obimi libanda alors to kebaka pela ba maloba oto sanini to lobaka po maloba mso sala nini ekangaka biso na singa maloba ekangaka biso na si ekangaka biso
nakanisi que combat il y avec Pascal Mukuna oyo tomoni depuis un certain temps avec l'éveil patriotique nakanisi ezali mabete tout citoyen congolais ezala ngai ezala yo soki na moni likambo na sepeli na yango te na droit koloba. D'ailleurs biso lokola ba journaliste mbala mingi tosalaka yango ke tolobaka koteka mai ezali mabe koteka mafuta ezali mabe o typologie ba parfum bénédiction, parfum prospérité, parfum tobaka ezali diabolique tolobaka yango au fiche à consultation tolobaka yango kezali malamu te wana eza eutie pa na nzambe te. Donc lokola chrétien lorsque je me rends compte que eloko songolo pakaze malamu te lokola lumière du monde na sengeli na loba eza lokola éveil patriotique. Évêque Pascal Mukuna s'est rendu compte que bozu ya Congo bomengo ya Congo ils ont profité na ba congolais te ils ont profité à une catégorie de gens. Le pays est pris en otage. Mais eloko ici qui est pesi mobulu ezali que la méthodologie tango mosusu procédure tango mosusu oya kosala yango sani lelo et memi biso makambo nyonso lelo trobake et osala biso pasi biso lokola ba chrétien biso bato tozalaka na ba pasteur nakanisi o nyonso tomoni peut-être que tout au long émission au retour nga mituna lelo nazolela na se ya motema na ngai nazoyoka pasi o tozoyoka o tozomona losambo na ngeza ke kondima bato ebele ko ebeba te kondima bato ebele kufa te po mutu azane kaka mutu kondima bato ebele beba te s'il vous plaît na bebisa kondima na nga te po na yoki likambo moko po na Alvin mpe kondima na ebeba te po yoki likambo moko po na nga. Par contre moto zali eza moment oyo ba chrétien totelema pe to bondela et puis tolela même mawana nzambe ndeko Alvin. On remarque que depuis année ebandi likama mutakalisation eza plus na niveau na biso basali na nzambe na niveau na biso ya église ezala solo to ezala lukuta likama mutakalisation na année 2020 au depuis ebandi il y a au moins 4 à 5 serviteurs de Dieu que nous connaissons oyo mutakalisation c'est elati bango eza solo eza lukuta ça ce n'est pas mon problème mais au moins mutakalisation lelo ekole biso église ezo sala passe mina motema surtout ko télémate surtout ko bondela te nakanise que to komisa bato ebele ba païen et puis je profite na micro na yo zali mwana nzambe tangi image ya mutakalisation ya mosana nzambe ko na téléphone na yo vous avez tout intérêt ya ko effacer yango comment ngana za mwana nzambe batidenga mutakalisation de Calvin beke ce n'est qu'un exemple mutakalisation de Paul ya ndeko soki mamonambwa comment nga chrétien no bana kopanza yango lisusu ça ce n'est pas est-ce que c'est l'évangile est-ce que c'est la parole nga na tala ka mutakalisation wana te nga so ekwe na téléphone nanga en tout cas eza la voice eza biloko wana tout nebi que ça n'édifie pas pourquoi tango ndeko mwasi ozolandanga tango yokani makambo na bino biso tozala kita alors pourquoi botindela biso mutakalisation na bino on n'en a pas besoin ya mibale que les hommes de Dieu fassent attention lelo ba Jézabel ba koti kat d'église ba envoyer diable ba koti kat d'église musuza koyaba bimi lokola partenaire musuza koyaba bimi lokola ayeko soutenir ministère mais nzoka aza agent diable parfois batindi pour aya kokwesa Alvin toi tu penses que mission Alvin au salabo tout le monde est content de toi et ça bato musupe ba sepela na Alvin na beauté na aspect oza nango mutu musupe pourquoi c'est même mission Alvin et la namara trop na poto. On peut t'envoyer une jeune sœur qui a été bien préparée à séduire yo et puis na sima à prendre image et puis les locaux filmés et ça la caméra té mais na ba linette boye ba linette boye eza mususu mu caméra pesa na wona linette na montre net na montre boye
Même na stylo, yo même utazu stylo até na poche à costume na, mais il est en train de prendre les images. Donnez ça na bana nzambe que tout ça l'attention et na basai na nzambe, tout ça l'attention na maloba na biso. Tout ça l'attention na maloba na biso. Voilà pourquoi na vie et eza malam tous à la constance. La constance dans les ministères. Ezali lo comme très important. Moi je connais des hommes de Dieu. Depuis le ministère na bango, ils sont restés constants. La constance dans les ministères, de la constance dans les départs dans ministère, ils sont restés constants. Et c'est important. Ne loko na o maloboyo. Conseil na repère sa bassin na Nzambe pour na okota na mozindote. La constance dans les ministères. Et c'est très important la constance dans les ministères. Atabiso na journalisme. La constance dans la profession est foutaka. Et puis ça va nous épargner un problème ébélé. Papa Max, bande bazo na biso de partout. Lelo Nini et Panzani, il y a avec Mukuna, nande commence moko mami. Bande bazo na biso Papa Max. Par rapport ya maloba oke effet aloba ki kala akokanga kabila te akolonga kabila te azali président moko kenza machai. Est-ce que na Bible pe bandeko oke ba prophète ba pasteur ba sala politique bazali, est-ce que un homme de Dieu pour sa politique to fois da politique ngana loba boye je ne souhaite pas, je n'encourage pas lelo mutu na Nzambe pasteur asa la politique ngai batika bana ndeko Alvin ndeko Arnaud Peke asa na politique, mais les hommes de Dieu ba berger papa na peso exemple moko yo zali pasteur ozana IDPS on a quatre églises na yo bato palu baza INC baza yo zali pasteur ozana PPRD papa. Mais au moment où on a filtré bandimi oyo bazan ma parti politique mususu et puis la politique na biso lelo ndeko nangai soki ozana IDPS to ozana PPRD papa mabe faiblesse na bango faiblesse na bango osala nini yo so obligé o kende na sens contraire te to moni awa ndeko Alexis Tambwe Mwamba asali soni na bamboka musumu to kwa Alexis Tambwe Mwamba doit démissionner. Pourquoi? Masolo ya kuzu, masolo na bango a cessé, oyoko bimisango na place publique. Papa na prêchoir. Alvin, est-ce que vous imaginez? C'est comme yozali pasteur. Ozo kamba église. Na kati église oyelo bia, c'est malata. Omeni kutu yo vendredi wano benga ngai. O invita ki nga na restaurant. O proposa ki nga boye. Kutu champagne. Papa, en pleine prédication. Ndekolokola Alexis Tambwe Mwamba ba via mayele biso to yebi bango depuis Mobutu depuis abota mati le lazalaka mokonzi o seneze sika ba sage ezesika ba to mayele papa mais tala discours apesaki tala message na bamboko eza sérieux a rose suna bokondita et c'est une honte. On a beaucoup de malchance. Bon, ça c'est pas tellement un problème nangai, mais Nathalie Sayoke après yango omoni nini ba maman moko bobaye auto manifester soutien na biso et pas Alexis Tambwe Mwamba. Ça c'est une honte. Pourquoi bazo manifester et pourtant de quoi se comporter mabe, il doit demander pardon. Mais il y a un groupe de mama biso toé. Na plus exemple pour Nathalie Sayoke, pasteur Wazana peut perdre. Ata peut perdre bunginzela arobeta maboko. Pasteur Wazana IDPS. Ata IDPS bunginzela et c'est difficile pour naïe à l'ouba. Je n'encourage pas ma pasteur. Bah contre ma parti politique. Moussa bazo ça les a sacrés. Moussa bazo ça tellement mon néné. Il y a comme même bah ame pas n'encolo. Je suis pasteur à côté na parti à côté na politique. Na ndenga makamozo kende lelo bazo papa bazo souka kaka mabe. En tout cas papa bazo souka mabe papa cause la pasteur ils ont mandat éternel ndeko Félix a un mandat 5 ans ndeko Kabila a ça qui demande na les lois que kopema
après Félix mutu mususu akoya tu vois mandat 5 ans mais soza pasteur okambeka église mandat na aussi la mukoni tiliwa kino mukolonkola kozonga. Donc je n'encourage pas ba pasteur bazo kota kota na politique et suka kaka mabe conséquences comment nzambe zo fingi sama batu kondima batu asiba lembi papa nous sommes dans ce monde là on pas de sozo tunango ngaza journaliste et chrétien je suis dans les milliers de pasteurs je connais beaucoup de choses je te dis je connais beaucoup de choses je maîtrise parfois certains dossiers mais sous nabina fungo la mutema nabana ko loba boy bato be wa question église te. On comprend de Calvin. Ce qui nga Max na lobby lelo. Na bana ko fungola mutema na ngai. Na banda ko loba. Bato belé ba ressemble te. Puisque to yebi makambo belé. Mais nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous ne voulons pas journalisme, il y a gangstérisme, il y a avec beaucoup de sagesse, tout simplement pour que les faibles, donc je suis contre pasteur, aux alliés pasteurs il y a Palou, aux alliés pasteurs il y a IDPS, aux alliés pasteurs parti Songolo Pakala. Pasteur ozaba penchanté, tant que pasteur ozana peut perdre, pasteur ozana ABG. Alliance pour la bonne gouvernance. Au moins que bazio en otage. Bazio en otage. Au cause la libre état. Ce qui est l'homme tout le monde a un message moi contraire au comment refinailler que ba obé c'est la cop que ba obé c'est la musala. Aussi une liberté ta. Donc je suis contre les hommes de Dieu. Surtout na mboka na biso ba bazana ba bimisa bana na bango. Na l'église na bango ils sont des licenciés. Na l'église na bango ils ont des enfants. Au bazana des enfants qui sont appelés à faire la politique, encourager bango baza lokola ba conseiller, qui soient des conseillers. Et là, ko éviter biso makamnyo tozo mona lelo. Comment on a neni papa Max parce que ba pasteur be ba komi motiver na sa politique hein. Et bani peka l'autre depuis kada tout le monde va passer ba député va passer bazo ça na présidence blomo ya bon ozo mon on neni vimas mais ndekolanga ville toza na kati ya Kinshasa c'est dommage que bato alingaka mingi vérité la plupart de nos pasteurs au bazana monde wana tala même lelo ceux qui met ba témoignage ebele ba témoignage na bango eza bien ta ebele ba témoignage na bango pe eza bien ta. Et puis même bango, même mingi na bisika musala, il se comporte quand lokola ba député wana, lokola ba ministre wana, lokola. Nous avons des amis to karapé ba écho. Moi je ne vois pas le net na mboka na biso pasteur akel lukanini na nini na Assemblée nationale akel lukanini papa. Et souki la bango mabe. Moi j'encourage Ande Calvin Assemblée ya Nigi Songolo Pakala et kaza na vocation en politique. Pasteur, va soutenir de Calvin, va soutenir de Max, va soutenir de Kingane. Comme ça, va pasteur va conseiller na biso. Pour sur le long na BBC, ton a bunginzela. Pasteur nanga kozana courage, ya ko pamelanga, akozana courage, ya ko lobelanga, akozana courage, ya ko zongiselanga, ko zongsanga na nzela. Donc vraiment au regard puisque comme la politique tous les coups sont permis. Ndenge ba mo balubaka. Na politique soit le poison pour la bango c'est normal. Na politique ba bomayo ça na bango non tous les coups sont permis. Surtout ce qu'on commis le col là au commis le ko tia bango ba tous les coups sont permis. Mengai le col pasteur oza musale belé ya kolandela ba paté dans Zambé ya ko bondela pona bango. Je vois pas ce que non que lukalo na politique et que ba pasteur belé ba meka na politique carrière na bango zo suka mabe. Merci beaucoup papa Max tolongwe na po wana papa tolobela pe ba mama ramo mingi système ya ba deuxième bureau ya ba permis papa kinduma mingi koti na kati ya ba pasteur réaction no ekozangi parce que tanis que la fois passe na ya marape film ko aye kolela lisusu film susu na komo ya pasteur pasteur ango adana Brazzaville dans les na comme ma pasteur comme il y a bien protocole de mo ya bon kabay ayo cha protocole des pourquoi mo di mo wana et pas ba passer ya kindumba et comme ya moi makasi et le ko boso dans le bazabon ba fille est belé baza ba gens en diable
ba fille belle tala comment certaines filles ba kenda dimanche ba église on a Kinshasa moi so que l'église a lati lamba oyo et serré pantalon moi so que l'église libumune za libanda moi so que l'église ma belle naye eza komona na polele eza ba église so ba pa melarata pour moi ça va une église otala mokongo nyonso eza ye libanda mutake église eza le ondea ke concert toi ke pique-nique toi ke maya pembe ake kosukola ya mibale na l'église bele lo ba Jean diable bazali misolo mango ezani kokwesa basali na nzambe vous imaginez le sumo sali na nzamba kwe c'est l'actualité tout le monde en parle conséquences ezani batebele bakolongwa posa kosambela kosani ekolongwa nango elo musupe ba mo ba pasteur esengeli bazwa pe ba pasteur rebele bazana administration te bazali organiser te okuta biro pasteur ya salaka nyonso sanini eza nango ye moko kote mena basali na nzambe ebele pe tokolika na via nzala tanga komi na bajib akomi na mbongo akomi na bozui et maintenant c'est que épessez-moi le lendo épessez-moi le lendo maintenant alinga vivre le col à tout le monde c'est ça aussi le problème. C'est ça le pour moi mbongo, moi jeep, moi ba veste bien, moi kozo onzamba pesa rabiso et ça dit que ebele ba bossani essentiel. Lelo ba pasteur ebele ba za ba orgueilleux. Ba pasteur ebele lelo ba za ba orgueilleux. Yo benga na téléphone en zoyo. Obenga na téléphone en zoyo ta. Bo solo anebo même mutanzamba o sekao. Nga pasteur mo sa bisanga max na lo barazana nini. Vous imaginez un homme de Dieu zo bisangai. Max on n'a pas le barato ya sana nini est-ce que c'est normal nazana yesoli nazana ni lelo vi na biso comme limité mingi na ba jeep ba ndaku atako za nango malamu c'est ça le problème ba pasteur mususu monso abalaki na bomwana akomona esoni abeteli alinga luka fille de ministère ba fi wana ba Jean diable wana daddy mutuke koki na susu te na sombela yo daddy téléphone na yo te daddy na okende chine na otindela yo obana wana bazana ba stratégie na bango ya kosani ya kokwesa ka basali na nzambe ya kokwesa ka basali na nzambe ya mona le tozo vivre comme tozo yoka o tozo mona oyo et puis posa ya diable zani ya o décourager batou ça dit que l'église batou balongola posa ko sambela bamona que les hommes de Dieu bazaba aventuriers mais les hommes de Dieu sont des escrocs et pourtant ce n'est pas le cas les hommes de Dieu ne sont pas des escrocs ni des aventuriers na lelo toza basana nzambo ba ça la fierté évangile bazé belé na kati ya ville à Kinshasa eza na kati na poto bazali ebelé maintenant na ko profiter soki mutu na nzamba koyi les cas par exemple il y a vidéo au totali. Il y a papa avec Pascal Mukuna. Ezala solo tu ezala lukuta. Moi ce qui me choque, ce qui me fait mal au cœur, bisomo ba chrétien. Tozo panzango mokil mobimba. Bisomo ko ba chrétien, comment na pasteur? Aye na TV, abani ko finga moninga ne pasteur. Est-ce que tu peux comprendre cela? Admettons que likambango ezala solo tu lukuta. Mais il faut soutenir Ndeko. Ce que ça solo, il faut que ça la pas verrier. Yo o mimono za makasi, yo mimono za elombe. Zongo loko la faiblesse. Bonde la ponaye, encourager, moto pela pour atelema. Toko nini, toko gagner nini. Ce qui est lombe moka kwei, ce qui est lombe moka tiki nzela na nzambe. Qu'est-ce que nous allons gagner? Yo za mutu na nzambe oke na TV, au futi mbongo na yo, ko sali les missions moninga no pasteur. Pona mbeba moko oye monani ce que ça solo ce pesa lukuta to ebite point d'interrogation obandi ko attaquer moninga no musai na nzambe yebisanga est-ce ba catholique ba salango abe mamonambwa aye na TV ko finga abe bidia yebisango so monango e sali makana be église de réveil abe atabakutuba ake ko finga nani abe nyamnagira yo sio monango abenabe mais na église de réveil pasteur Kingandi a ofinga pasteur oyo et puis ça azote yobika ke ye alobelaka Kingandi papa wane c'est une honte pour l'évangile ça nous avance pas moninga na biso so azana faiblesse to sala nini il faut to lela biso to lela to bondela to telemisa ye
les misaye ce que ça solo to bonde la to lela pe to tele misaye mais biso a commis objet à kotiola bamse bazo sepela et pour na bango eza fierté pour na bango ezali joie mais non diable a infiltré l'église mosala nzamba sola iko sepela te tanga tali même ngata mon vidéo oyo. C'est plus que je ne voudrais pas donner mon point de vue. Et je ne donnerai jamais mon point de vue. Nazolo badi de manière sage. De Calvin. Toi tu penses que ngana rosepe là. Ba papa mukuna ba sai musa munene kati na mboka oyo. Obi combien de bateaux abongo mitema na mate ya papa mukuna. Combien de bateaux? Batata ba mama bana. Combien de bateaux musupe ba vina bango. Lelo il y a combien d'extensions ba ACK? Na Kinshasa même na libanda mboka comment nga na yuko sepela lorsque biloko bona yoki yango je dois être un sorcier. Donc ils ont ça langa passe dans un monde c'est comme dans un match de football ba mené bino 5-0 et Calvin yobeta ka 7 yobani au sepela ah le toto 5-0 ba mené biso mais tu dois être un sorcier. Papa depuis na monaki vidéo oyo nazoka passe na mutema na niveau mo boye papa tu peux pas comprendre ça me choque ezala solo to ezala lukuta pour moi ça me choque pourquoi eloko bero ça na niveau église pourquoi na niveau église conséquences ces années même acteurs politiques ba mona biso toza aventurer toza ba isco ba kanisa ke basala la bango bongo to bondela pona yango mais il y a aussi des leçons à tirer. Attends trop bondela il y a aussi des leçons à tirer. Na TV eza na ndenge balobaka na TV ba pasteur na loba nemi batwala na bémission na yoko batwala na bémission na yo na loba na plateau na yo ba pasteur bozo ba conseiller communication ba pasteur bo vandisa ba bureau na bino 13 mais biso pasteur asala nyonso mabonza ye moka tiala na pa konta mabonza soit famille na ye aza diacre aza ancien nyonso eza ye moko parce que yekoli théologie parfois yekoli communication ta oyekoli journalisme ta obinde baloba na TV ta na TV toza na ndenge balobaka obi ko uza obi misape makambo makasi ben ce qui procédure méthodologie eza bien te et ko simba te s'il vous plaît batu na nzambe bozo ba conseiller en communication bana l'église pasteur na bina ke no sala émission te so ba yokani te na nani na ba conseiller na communication avant passer que na plateau yo conseiller communication en pasteur solo na pasteur yeba émission ezala kandenge ni journaliste na procéder kandenge ni boye bo si possible bozu même questionnaire et yé bien avant bo examiner yango bo étudier yango bo sali pe moi ba mandement boye pasteur akepe na plateau akolata boye pasteur okoloba boye voilà tonalité na yo tout ça mais est-ce que pasteur na biso ba yebi yango. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. On a peine la vision. Nzamba pesio. Mais ce qui méthodologie mokobo et ya malongue zate, ça peut aussi vous créer des problèmes. Papa Max Mbenga, concernant élément erotikolekana dossier avec mukunana ndeko ya mwasi mami mais na yoki na audio wana ndeko ya mwasi mami kotanga bakomo ebele ya ba procureur ya ba avocat. Chose étonnante, mais comme il y a pasteur Mbakadi, papa Max Mbenga. Na mitema o ke baza di kolo, pasteur Mukuna deki a démentir que ça y a en route. Pour un peu de temps qui se mitema ya ba fidèle na c'est est-ce que toko que le monde pasteur Mbakadi était appelé la vraie version. Est-ce que le solon il y a solo parce que comme la fille a tangi ils ont confirmé que le solon il y a solo à faire ya ba parcelle bona boba grand okutana ba pasteur Mbakadi mais qu'est-ce qui s'est passé au juste avant c'est que hier après ça qui fut une promesse que il kamwisi di bonabo et sous bonabo téléphone va besoin que pas va procureur. Et l'on a osenga par rapport à ces dossiers c'est un dossier très sensible les ali dossiers aussi to sali ke baté l'église monsieur ko panzana surtout sali ke baté bato belé ba okim église ba za na posa osambela te même devant ba konzi ya mboka ata na libanda mboka ba ozabiso suna valeur te. Il faut reconnaître que basala nzambe belé la mboko basali musala munene papa basali musala ya munene ozo mutoka pasteur Respect Mbakadi asali musala munene na mboko que nota la église lelo Mbakadi que nota l'église quelle excellence papa quelle excellence ta la école
école na bango tala centre de santé papa. Lelo chaîne à monene à télévision basali biso a pesi biso. Je crois que baza bato yo toza limemia makasi na bango au regard musalo basali en tout cas tozela liwana bango te poto kumisa bango c'est le moment ya ko pambola nzambe na musa basali ngalo na osenga que na dossier oyo bampaka lingomba na mboko bazali bampaka lingomba na mboko bazali basage bazali batelema basage bazali batelema na kati na mboko puis to bondela et puis batelema na dossier oyo balandela ngo toyo ba vérité eza nini et totala comment par la grâce de Dieu toyi ko sisa likambo oyo eza likambo eza liboso na biso leo na ba téléphone nyonso eza yango na yango. So tabe mission monsieur ezo salema meroyoka na somo na passe na motema okokotala yango te makambo bato bazoloba pona basai na nzambe pourtant basai na nzambe babongi na limemia basai na nzambe to senge to sabango et puis na profiter ka pona yebiso bandeko basi na bandeko ba publier kabo c'est vrai ayoko publier na yo etam se pesi mbongo et pesi mo avantage bo que dit la Bible Matthieu 16:26 et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Oui maman mutakalisation mingi so landango il y a toujours un problème d'intérêt. Monsieur bana baso dans l'église na biso monsieur ka agent diable pas sambousa pasteur. Moi je connais un ami basali na peso deka. Il y a un pasteur, voilà, et qui m'a rozonga. Il y a un pasteur que vous connaissez, que nous connaissons au YBP. De comment on va monter coup. Bako sa pasteur voilà moi suana azu téléphone daddy je me sens pas bien daddy je suis malade si vous pouvez venir prier pour moi vraiment ça ne va pas je vais mourir pasteur Abissé voilà la commune X. Zoa taxi yaka à l'église, dans l'église, on va prier pour toi. Ah, daddy, je ne serai pas. Boye. Pas. Moutoumon pe kanzamba la raté. Tant que vous montez ba complot. Ba benga pasteur wana. Pasteur qui déjà informé. Comme meka koyamba mwana mwasi wana te. Ana posa okono sambele pane kuna ndako so kei aokata bilamba c'est quelque chose qui est préparé aokata bilamba et bato bazanzinga bakoya ko kanga yo bako sambwisa yo le kaba TV. Heureusement pasteur wana yeba qui t'en fier abani ko benga daddy viens seulement je vais mourir pasteur a ça le ma fille je suis désolé déçu tale loko ni ko sala yozo benga na ndako dopo ya piège nga na ndako katelanga bilamba puis ba na sali yo nini dis-moi na sali yo nini parce na biso moni ka ndengo oluki koza malade siko malade ya solo zo zoyo oyeba ke nzambe ne munatindanga aux hommes de Dieu bo sala paix attention. Ba fille to abenga babino ba téléphone zaka pona bolingo te yaka pona soutien ministère te exemple na PCO et sami na Kinshasa boyebi pe pasteur ango alvilo bi pe pasteur wana peso kombo na après émission une histoire vraie peut-être pasteur na zola nanga présentement za na poto ayebi ki histoire na zo beza solo exemple msu na pesa moninga moko boye et sami ya 2 jours fimo ndiko benga a bien les inspecteurs à 5 demandes à Facebook, il n'est pas répondre. Par la suite, il y a 5 numéros. Il n'est pas petit numéro. Il y a un seul appel vidéo. Comme il solo là, à tourner. Est-ce que tu sais faire l'amour? Gaksabi, oui. Est-ce qu'on peut pas faire l'amour ce soir? Est-ce que tu peux comprendre? Quand les relations partent Facebook et fille à l'ingé baye banaï. Donc, nous avons un Zambé, basala keba. Diable azaliwana azo rodé comme un lion rugissant cherchant qui dévorer tout ça l'attention. Papa Max toujours dans le cadre de l'émission on publié que la fille en question a fait à Mukuna Mami Tubola portée disparue, ma famille n'a pas besoin et si quelqu'un a yébani. Tous monté que maman Kamango on dirait que le Congolais a solo que biso tozo monango que za lukuta la fille est portée disparue, il paraît que ba enlevé. Bon, wana penza ba enlevé pas moi ni loko yo et il faut yeba pe que non.
avec ba déclaration nyonso be mission surtout avec Pascal Mukuna sali azapena banguna y aura que makamtando bana teva tout ba sepela nango. Il y a des gens qui étaient lésés et ça bato mususu pe oyo ba gagner vie na bango à partir à papa Kabila. Il y a que ba sepela ba propos à papa Mukuna, tu vois. Maintenant problème yango comme moi makambo ebele be on a osenga papa batata bazakati na mboka oyo bakambia beglise bazakati na mboka oyo basala tout batelema poto luka comment ko sala nini ko silisa problème oyo to longwa na soni oyo. Voilà un peu mon point de vue ezo sala ngai passe mingi na motema il est temps que Dieu to telema pona ko luka ko silisa likambo oyo na ba prière na ba stratégie ndenge na ndenge poko mwa nzambe fingi samate mais papa Max bama me belé zo bimasi en point autant on t'a dit vidéo et là authentique tout Nathalie vidéo wana na m'équipe ko tuna ba expert par rapport à vidéo wana Mende Calvin, je te donnerai mon point de vue. Na continuer banquette nangai na yeba mais je te donnerai mon point de vue peut-être une émission ya mbanasima. Na inaza la presete eza solo eza lokuta. Bon, par rapport à la responsabilité peut aux dans l'église lelo Mende Calvin yo nanga. Il y a beaucoup de gens qui nous font confiance et que nga lelo émission non ba que non vidéo avec Pascal Mukuna eza solo to vidéo avec Pascal Mukuna eza lokuta et rozala moi pasi mingi. Donc là on a osenga kana bato eza que ezala solo ezala lokuta bana nzambe to telema to bondela et puis to epesa biso nde ba leçon. Ma vidéo oh était ya biso mais moi je ne saurais pas dire eza solo eza lokuta mais na yebi quand même quelque chose mais par rapport à la position na biso na niveau ya église je ne peux pas dans une émission très suivie le coin de Calvin kolobakena vidéo neza lokuta vidéo neza solo au moins suna beza lokuta peut-être bato musu babi keza solo suna beza solo banso babi keza lokuta alors nakobi ma crédibilité nanga na bato balandaka nga o basala nga confiance et aussi là mais là on a osenga to bonde la mingi pona basala na nzambe pona likama mutakalisation oyo ezali œuvre ya diable kolongola bato posa ko sambela ko semen crédibilité na mitema na bato et rozala bien te mais décision nini église Jésus président ya ba église ya Congo zawana pasteur Sonia Kafuta azota dikama na angani esengeli bakami ya église baloba liloba moko pona ke makambo e kitempe mutia yango tina mebe mission tozo sala to senga bana nzambe to pelisa moto te mwana nzambo zamba ba vidéo na téléphone na yo panza yango ko sala ba commentaire mingi te yeba ke eve Pascal Mukuna azali elombe eve Pascal Mukuna azali mosala na nzambe o gagner nini tango so panza yango ozo gagner nini tango zo loba ba mabenyo sotona bo par contre to bonde la pona ye to tiena maboko na nzambe to bonde la pe pona basala na nzambe nyonso pona biso oyo eza leçon munene ezali interpellation munene pona biso ba oyo toza au parfum ya situation oyo to landi ba vidéo on a ba réseaux sociaux to bonde la pona ye mais je crois qu'il y a beaucoup de leçons oh yemoko pa iko tirer il y a beaucoup de leçons oh basana nzambe belé ba ko tirer par rapport ya vidéo oyo papa Max Mbenga pona kosukisa tozu pe nini moko okotanga une femme mariée mère en plein rapport sexuel avec un prêtre. Ezaka église nini des réveils te ba auto prier ba chepe na ba photo na ba mais na ba komo ezali mo na tanga ba komo ezate ba comme une femme mariée mère en plein rapport sexuel avec un prêtre. Papa Max Mbenga concept na basi oyoke asa bala bazo ke no bima na ba pasteur libanda na mibali mususu libanda yo monya ondenge nini mibali badana ba na kachanda ba sepesa bango to ukoma. Mais là, ma femme mariée, belé bazo tricher Alvin, elle sous secrétaire. Pour la promotion, pour l'avantage, beaucoup de femmes mariées bazo tricher. À cause de mission de service, nous avons un PDG entreprise, nous avons un vice-ministre, nous avons un ministre, nous avons un moutoussongolo pakala. Bah témoignage les alliés belé, ils ont ça la passe, ils ont ça la mawa. Ben mission boy et sunga bango, bah se ressaisir. T'as la cause de femme mariée, mobala balio, ozo kosa et ça la peine propreté zali soni, nzamba sunga bango.
bango na nzela émission na yo ba changer comportement na bango. Je crois que tu développes en Asuka prochainement plutôt message no ya sur na bando bazola no pe numéro de contact. To bondela pour la situation avec Pascal Mukuna, to landi ba vidéo na lobite keza solo na lobi pete keza lukuta mais to bondela pour na yango pourquoi to bondela pour que comme na nzambe sanini efingisa mate yonde comme na nzambe oza ba vidéo na kopanza yango te oza ba voice o ezaki bo kopanza yango te tozai ba na nzambe. Et ça la passe que bisomoko ba na nzambe lorsqu'il y a des choses comme ça na niveau église au lieu de intercéder au lieu de bondela bisomo to koti na ba TV au futi mbongo obandi ko finga obandi ko babiloba loba ezali propreté toza kati na mapinga na nkolo eza malamu te général na général ba ko makobunda caporal na caporal ba ko makobunda tikete nzamba asunga biso ezo sala passe ezo sala mawa année 2020 taux de mutakalisation na niveau bassin na nzambe tozoyoka yango boye esunga biso bino pe bana basi ozoke vraiment ka église n'intention ko samsa na nzambe eza malamu mingi te to bongwama ba mso eza pe ke na meka boye na sambusa ye pona zombong eza ka ba pasteur te eza même ba musicien eza même ba ministre eza même ba homme d'affaires ezali même ba patron problème mutakalisation oyo nzoka yebi ke ministre wana na mbongo ebele mais wana kana mbongo ebele tika to lukato séduire ye et pendant rapport sexuel to ko filmer ye si to senge mbongo apesi te to sanini to pandier donc biloko wana comme nango fréquent na kana Kinshasa mais que servirait un homme de gagner tout le monde si perdre son âme to bondela pour la situation oyo ba paka église to telema to bondela pour que satana ayoka soni numéro nangeza simple plus 243 89 360 77 plus 243 89 360 77 na profiter peu na profiter peu na micro pour na baki toza moment confinement bataille ezali difficile mais ezaba moment partage. Oui, bien, surtout au Kanisa Mingi, bana biso ba orphelin, ba veuve, ba vieillard, les personnes vivant avec handicap, bazana posa li sungi na biso, talatina ministre nzamba pesa biso, partage ton pain avec celui qui a faim. Nous bénissons le Seigneur pour bandi ko beli bazana poto, malgré confinement mais bozo Kanisa ba orphelin, ticket nzamba lola a Kanisa bino. To bandi na numéro na biso plus 243 89 360 77. Bo soutenir ministère wa partage ton pain, nzamba lola rozanga te ko Kanisa bino. Merci Nande Calvin pour l'invitation d'être au côté de Mbalassima. Merci Papa Max, merci Arnaud Kamanda de ma caméra. Bonzambe na Bonzambe, Yesunde Mosuki si les man ne triomphent jamais. On se trouve à la prochaine Lola Ezofuta. Bye. Maladie ni Jova, Jova nangai. Écoutez les maliboso ya kombo na yo, Jehova. Maladie nini. Ekotelemela yo yaya na ngai yango pasi nini papa na ngai ekotelemela yo yaya na ngai adversité nini yango papa na ngai ekotelemela yo yaya na ngai